Bonjour la famille, je suis BBC, moi au Congo central. Voilà, les lois nous avons l'examen ndenge au salama makayabu. Makayabu to dans la façon et belé au salama makayabu. Au cours ça on a sauce verte, sauce rouge, sauce nyonso couleur yo olinga, ce que orange kaka yo. Na makayabu na biso to dans makayabu ye moko, to dans la poivron vert. Tous en oignon, tous en solo, tous en pépé vert, tous en nzete na biso céleri, tous en huile, tous en feuille na ail à poudre, tous en ndembe na biso. Bon, tout le monde est dans la deuxième partie. Voilà. Na kati épices na nga nyonso, ndé na laissé na partie 1. Et là mais oyo batu mingi balamba ngo surtout ba traiteur. Ngolamba mingi lambeli oyo pona makayabu ezala sekte eza ba traiter musu batia ka mafuta ali bazu be piso nyonso batie mafuta awa mais eza batu musu ndeti nga nalinga kotia na mai natie na mai na eza ya moto na kotia mai nde na zo be piso na nga nyonso oyo na kotia nazo na poivron vert du poivron vert. Na tia mais à moto pour tout en retardé. On tia poivron vert nanga. Na pour ça qu'on va servir notre kibe. On tia mon kibe. Mais na kaya bu faisait toujours na munga. Na tia matungulu nanga. J'étais dans la céleri, natie oignon nanga, natie ndembi nangai. Voilà, natie feuille et natie ail en poudre. Soza en boumouté, soza en poudre otier. Voilà, solo nanga na pipi nanga vert, natie en musiko. Téfona tika bleu nanga et toka vraiment. Ndé na ozwa natie solo na ngai. Voilà, na otika bleu na nga etoka après toyo tia mwa kibe po makayabu eza na mungwa na otia après so na meki makayabu na nga natie awa tozotia makayabu na biso na mungwa. Voilà. Soki eza makayabu bafeti bakausa yango makasi te makayabu bafeti bakausa yango makasi te po sosi oyo bato ebele basalela yango mipo na feti nde nabai tout à l'heure bato afeti bakausa yango vraimen makasi te sosi oyo po te vraimen mai otie vraimen mai ebele boye etoka vraimen soki na so po etoka soki osala makayabu ebele esengaka mpe matungulu ebele. Voilà, makayabu yango sauce mpe yango na kopanga na yango te kaboye. Voilà, makayabu na nga yango na kalingi après mafuta huile yango mais soki mafuta huile no eza propre okosala mafuta huile no oyo. Voilà, na ota sikoyo légume na nga na tie na moto. So légumes ebeli te ozala droit ya kobakisa mai nga na kobakisa naota mafuta na kobakisa mpe mai na nga natie mafuta oyo nasali makayabu eza propre po eza mwana gout natie nazobakisa mai attendez. Voilà, les autres cas, ceux qui ont les légumes ebeli te faut obakisaka toujours mai. Légumes faut ebela po eza légumes faut ebela vraiment bien. Voilà, sauce na nga yango oyo ebeli makayabu na nga yango oyo
makayabu na nga yango. Voilà, ce que tu vois. Sauce natie munga te. Natie munga te. Voilà. Obo na ba feti. Yango bato. Balinga na makayabu. Ezala biso sec te. Makayabu ezala vraiment kitoko bato ya kolia. Voilà, lelo tosali bino kaka makayabu. Makayabu nanga so bolandi video bo mwana na tie sauce mungwa te parce que na sauce na tie mungwa te po makayabu nanga ezalaki na mungwa na boyo tia mungwa mais sauce nanga ndenge vandi bena makayabu la ke balana et que ezala deya na mungwa okoki pe kosangisa ngo mama na nzungu oyo ezalaki na makayabu otie sauce obalolango nyonso ensemble. Na ba fête mingi balambaka boye. Ngai ko na nganga mingi mafuta ebele te, yango bomoni sauce nanga na sangisa ngo na mai. Mais eza na bato mususu balambaka na olabela bino pe système ngo bango batiaka mai te. Ba épices nyonso na sangisi awa bango batiaka kaka mafuta ebele. Bon, nanzungu matiaka mafuta ebele na nzungu bazobalola mafuta bazobalola ti biloko na biso sosi ekelemba légume ono so légume olia una kwanga olia una makaya na makemba olia una semoule olia una fumbwa olia una lituma olia una loso parce que makayabu sauce oyo eza sauce vert ya makayabu tokosa pe sauce rouge wana otie na tomati pele concentré Bezi mama so akali video nanga onuna nanga merci na bandeko nanga nyonso o bala na video nanga bo like bo commenter bo pesa nga makasi na osela bino ba video bo partager na ba la bino be lubu ya moko moko bona ba otela bino. Merci beaucoup, au revoir.